Na pesi bino mbote bino nyonso tu bozolanda émission Oyo. Bonsoir, bonjour. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle Lengos. Je suis le descendant de Lengo Diantotila du Royaume du Congo, principalement en Manza Congo. Akanisi miro moko boyoki kombo ya Lengos azali moko ya ba descendant ya Royaume Congo o wapi nde na Mbanza Congo esika capitale ya Bantu, ça veut dire capitale ya ba Congo nyonso, ça veut dire ba Congolais nyonso. Donc capitale na biso ba Congo ezali na Mbanza Congo wapi nde capitale ya Bantu, place peuple Bantu, hein? C'est Royaume Congo. Nakanisi ya nangai des avantages nini oyo moni après liwa ya Papa Wemba. Bon, on a des avantages. Donc là quand on a le besalenga passe il est na mona ba image ya bana na écran ne ba comme le la bazoloba. Donc c'est nga moi malili ko na baki makamona lingaki yango te pona nini wana za ko salili balingi ba salili roi pena pona forme kamoko bo ezanga tina na c'est bien nango te obi roi le la vivant go lo bango bien que non j'ai 33 enfants ngala nango life ye moi je le bango pena et puis azolo bango expliquer avant que baba na Amazon alobaki tout alobaki ngana ko ke na église te ke na no ba na mwasi na ngai ke ça que na ebisa e ba benyo songa na sala donc à se confesser qu'il devait femme na e alobaki nyonso femme na e baki yango bongo si okala donc après liwa na e ebimako bana wana nti basandi bakati ba ikate bango te ba utaki na colonne vertébrale moko Congo ya wema mbemisa bana wana différence zam ezala kati wana te entre bana ya Amazon na bana wana ezomona po bana wana bango to bamiliwaki teke ba na vie biso ba pa muto luka makamu to accepter donc la ligne kuti donc négliger ça bana wana ekozala te donc ezali histoire mo donc il faut aller barajango bien et puis gouvernement patali comment bien et cause la théorie va salir image ya roi non ça faux to la on bazo na kati ka ba bien matériel et mené ya ye wana kenda ba bien o ya tika na renya kana ngo ta ba bien o ya moweiko ba tshana ngo ba decision te fo bokabola ngo so bokabola ndenge sengeli petit wana o ngana yokia mwana mbali ya oya Wemba wana petit wana zamira abi ngai nakolinga teke bai milie ngai na bandeko na nga donc nakosepela ngo te pona bomoina ya papa ay milie biso te ça dit beaucoup die ku za za coller mi na père na ba ka motro ya père na les infos pour Amazon a bien ou bien mama wana donc le msuba loko sa yemende mama sambelaka zana moteur munene bana wana baza bana na yo sangisa bango yo pesa bien pour fitira bana wana msuto te fitira na bango mama eloko wana to bosa na mama biloko wana kolinga osala ngote sangisa bana baza bana na yo bana wana muni ningi na bango quelque chose peut kozala fitira na bango yo ndeka sangisa bango mama zo bango loko zo bana na yo baza makila mbai na yo nakanisi bandeko bozolanda soki mama Amazon mwasi ya Papa Wemba kozwa occasion ya kotala video oyo nakanisi boyoki susi ya Lengos oyo aza moko ya idole ya Papa Wemba moko ya kati ya Viva la Muzika moko ya idole ya nkuru ya ka Papa Wemba Shungu oyo alelami mokili mobimba na Asie na Europe na Amerique oyo amemaki culture na biso na
mukili mobimba sikoyo ya Lengos avantage nini omoni après kokunda Papa Wemba? Avantage nanga namoni akundami na calme, akundami na calme, namoni bitumba te trouble te no ndenge za kale mususu tout ça talaka ni pauvre sœur na biso Marie Misamu ndenge babimisa mbao na tongo na kima na yeba ke nokunda ye pona nini sécurité ezalaki te donc tina suka nango bambila bamona ipena ke noso sali boye te dega mais oyo Wemba pena namoni pena ekundami dans le calme tina suka nango ka buzobo na uti kolobaka la mingi te oyo ngobila o makama ba toucher ku côté wana te batika ba solango mbangu ba résoudre ngo pour les mutu etikali yango wana via kena bon bateau ya tikaki oya bimisa na makila na mkongo na ye bon ozo matu dura petit wana alobi ba mwana inane kutaza na kina mais nga ali absolument mikolo deboka na biso na vie na nga bon ba mso batikali bayali papa na biso de bana inane bayali ya 2 ans bayali donc siko bon nazomona te soki bakolobaki o batindika biso toza sute bo me botana no ya mike wana bifanto mutu azoloba ngo na monoko na ye alobi biloko ndenge wana toyokaka biloko ndenge wana mpona nini non bosangana koyokana bolingo yango tozoloba banaka tozoloba bolingo yango wana mpo baso wana ekobima te ezobima mpona nini bolingo eza te selon ya Lengos en tant que Papa Wemba na lolenge oyo akundami esepelisi yo to omoni yango ndenge nini na part des avantages ya bana wana ko desepelisi nga tre kitoko donc eloko kam de ekozozanga mwa nsima il fallait azwa yango lelaki na bomoi bapesi yango ndenge aza wana intouchable intouchable oui azango na bomoi ya Lengos eloko mosusu onga na moni eske kozala star na kati ya Afrique tozomona ezala baosi bakenda liboso batabule bakingi kester est-ce saka obligé fo bota bana ebele bozomona nga na lobango ya trop nga bimbo et puis saka bango te mtu babotaka ebele po sotale ba continue biso hein po bango ba musicien po lokwa ba vedette fo makamana bango yebana te yokana bongo ba continue biso basala oyebi yango bango babota danser pour ba batwe makamana bayebi makate ba on va dire 50 bayali ba 300 bayali nakanisi boyoki mpona biso baafrikain soki mwa tweke ezali soki mwa lare ezali kobota eza nango vraiment problème te mais toke lisusu na deuxième partie eloko nini oyo yo kopesa conseil na bato bazosala miziki oyo balandi idéologie ya Papa Wemba après la mort ya Papa Wemba nini esengeli bato wana basala obi lolenge nini bakoki kose comporter likamo yango donc tozonga place moko wana l'amour bayokana l'amour mais ngala mona ondire bango musique etambolaka nzela moko na polémique ou bien musique eza musique polémique eza polémique be joutaka quelque chose na eloko lukuta eloko ngo ba vanta ba bamba ngo bamba je n'aime pas ce mot là polémique munelo mona pa biloko ne arena na polémique ba Johnny de wana ba arena na polémique eza biloko ngo très sale ya ko salir métier mutu. Si tu as un journaliste qui pas dans poser nga ba question mo ezanga tina c'est-à-dire bon arrête to lo basouté. Po c'est eux qui provoquent ça. Ba ko yela yo na ba question mo boye po yo ba nous répondre sans savoir que non na futur ko yela nga boye. Alors bango bazo mona un avantage po bazo teka soki bazo lia soki bazo sa et puis bilo ngo ba teka to mona ngote. Ndi ka ba lo ba ko ba petit ba teka mais wa bilo ngo ba teka. We mo nati. Bango nem ba journaliste baza obebza susu donc makambo belé il faut ba petit nanga baza très intelligent pour répondre ba journaliste wana ba yela ba question belé donc faut yango wana pe maturité matanano mtu ayeli azo poser question tana bazo milanga azo manga wapi
Solingo mwa côté à Satan, bois qui ont balamoko. Mais maintenant, surtout donc, il faut pas le bal sur la musique na bango. Surtout net ingala vedette. Donc sur la question ngai, tout na concernant ngai na ensemble nanga. Ko kenete o ensemble mususu, ko mo lukilanga na répondre makambo. C'est ça. Nakanisi bino nyonso to bolandi ya lengo salobi bosalande miziki soki journaliste a posé aux questions répondre selon musala na yo et puis to lembi ba polémique na ko fingana parce que kaka bino batu bo sala musique ko sepelisa biso mais après si mana suka bobandi ko fingana na polémique bozo bebisa jeunesse po bato balandaka bino na bazande na posa babina mutazana mawa yoki mwanzembo ase soulager mais ko boye ko lisabango ko fingana te na ko yinana te en tant que mutu oyo ozalaki idole ya Papa Wemba na nyonso tout eleki en bref c'est que Papa Wemba akundami malamu. Mais oui, Papa Wemba en tout cas akundami malamu, on malamu pena honneur wana mérité yango po yomutala grandeur na ye niveau na ye mkilimu mbadonge ningani il fallait ka ba honorer ningona quoi. En tout cas Aza héros. Piansi ya mission na ganisi bino mo boyoki Papa Wemba ekuman azali grand mayas, grand prêtre ndenge moka loba mangrokoto. Ouais, bayaya. C'est très kitoko donc en tout cas la petite nanga donc en tout cas eza mawa via tikibiso mais bino botikali atikeli bino pe lupembati asa fula bino sikoyo ta lupemba na bino sikoyo po mutu donc inspiration ezalika pa vie beaucoup au vie soaza souté mais atikeli bino mayele na ye tota bino sikoyo na ndako démontrer biso bima pena un Wemba susu to mona na podium atelemi lokola Wemba na idéologie tout akanga news tout mobimba sikoyo comme moment na bino tota la bino so bal na terrain. Nakanisi boyoki ndenge ya lengo sauto lo bato komi presque na suka to pesi mbote na bato nyonso tu oyo bazolanda émission à travers ya kanala biso moto nakanisi boyoki avantage na désavantage na sima ya liwa ya Papa Wemba ya lengos olobi nini pona bato oyo ba kolanda conseil na makambo oyo olobi sur Papa Wemba. Bon conseil eza musoka wi conseil alanda ngo a retirer sikoyo oya malamu na oya mabe oya malamu ajui. Bon conseil ya makasi mingi eza na donc amour donc ya ngona ka donc po eloko wana yango de kangi makambo nyonso tu bolingo so salika bolingo ko même dans ngo salo problème na ya tikiba donc je nga solo problème pour alingi yo ya lengo salobi 1000 fois amour comme lié mogo azaki mutu amour soko zangi yango uzana yete siko lelo bana ya suka olobi nini boloba suka ezaka donc yango entre bi conseil to pesi oazana matoyi ya koyoka ayoka aji ya malamu oya yoki oya mabe abwaki oya kitoko azui donc pour na bango nyonso tous les musiciens mbalo ba fona matoyi na bango bien soki bayoka raté po kutu ya koteya kutu ezate ka liwa ya mutu ka da kufi ete ya lite ya mobimba mutu akomika na teya mi ka ngote mutu na teya mi ngana déjà 1000 fois déjà merci c'est l'ambiance ya mission la ganisi to komi na suka to pesi bino nyonso tu mbote to pesi bino tu ba mbote donc mokili mobimba na longi na mutu te à part ka donc maman nanga chérie nanga Kati mera palais donc mbote no yango ya trop et pas aux ali toujours kitoko. Merci.